Maman Malembe, président ya l'électricité, asali pe eloko moko te. Ngai naza kotuna kaka lokola Yezu, oyo asala nanu likambo ete akamata libanga abamba mwasi wana. Oyo aza na makambo te ndenge chala mwana alobi atombola musapi na ye. Toyokana bien. Mobali oyo avandela mwasi moko banda babota mama na ye abota ye kombo na ye nani nalingi bolukela ngai mokili oyo nyonso tu mobimba epa bamindele epa bato mindu bipai nyonso bozwela ngai mobali oyo alala na basi mosusu pembeni apart mwasi na ye te bongo ngai nakanga monoko na ngai libela ti mokolo na kokufa na kofungola su monoko te bwachini par exemple kufusha buntu bwachini bari muntu mukaji ki muntu muluma mundi bari mabonsi to hein Félix muntu mukaji nyama yo sidi yakula tous ces chiens qui parlent qui n'ont jamais couché avec une femme ailleurs qui sont-ils banani wana batombola misapi oya yebe loko moko abamba Félix libanga oyo ayebi mwasi mususu te abamba Félix libanga mutu ya liboso biso totalela ye basango bazolala na basi pasteur bazolala na basi maseur bazolala na mibali. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hein? Tango Félix azako bota na bana nani mwasi wana azalaki wapi? Nyakero azalaki wapi? Lere azako bota bana na mwasi nyakero azalaki wapi? Lere nyakoro ayebite kuna ndesika François Beya yo lala na mwasi mususu te ande uri amwasi na kutumwaje kulala mulimo mukajimuko abuto ande ora mukajebo Beya uju musenje François Beya uju musenje musenye mulela bibi kuzima mwebe akava musomba hansi wa kulele to ubumeme nyina kulu mukulelela mweme na kulu uju mumva so kumata hansi kubara kwaje musenje mu niveau ayi François Beya tumusombela mukajeba François Beya yo uvandela ka mwasi na yo olala mwasi mususu pembeni te François Beya toi tu n'as jamais couché avec notre femme en dehors de ta femme. Ta maman t'a accouché debout, elle n'était pas assise. Ou couchée comme les autres femmes le font. Maman n'a eu abotaki yo ya kotelema. Abotaki yo avandaki na sete yo François Beya. Na ba tu ya ba DG nyonso. Na ba mbwa nyonso tu ya ba sécurité. Vous êtes tous des chiens comme les Camerounais le disent. Vous êtes tous des chiens puisque vous êtes des hommes comme Félix. Félix de bolingo botia ye mwasi. Bolingo botia Félix comme mwasi. Banyangala kat ba mibali nyonso ya Congo boza ba mbo vous êtes des chiens. Vous avez des femmes gauche droite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Félix? Hein? Félix a comme mon santo. David a dit, il a demandé le pardon pour tout le monde. Seigneur, ceux qui ont tali masumu na biso mutu moko te nimpap akobika mutu moko te. Mais makila ya Yesu nde na sengi po elata biso nyonso tu. Makila ya Yesu elinga biso nyonso tu pona isukula biso masumu na biso. David l'a dit que moko te akobika. Mutu moko te akobika puisque mutu nyonso tu aza musumuki. Moko te akobika. Botika Félix tranquille. Bino nyonso boza na kati ya réseaux sociaux, boza ba senzi boza ba nyama boza ba mbwa. Botika Félix tranquille. Aza mobali lokola bino. Aza mobali lokola mibali nyonso tu. Biso nyonso e mibali na biso ba la pembeni na basi mususu. Biso nyonso e ba mibali na biso ba bota pembeni na basi mususu. Likambo nini yango? Likambo nini? Qu'est-ce que c'est? Likambo nini? Botika Félix tranquille. Je vous demande de laisser ceux qui bino bosala na likambo te bo tombola siko libanga bo bamba Félix. Ndenge Yesu atunaki bawe bakende kufunda mwasitala asalaki kikobo. Bo tombola libanga bo bamba Félix. Nalingi ojo oyo ekoma na mato ya mobali na mobali ya Congo. Oza mu Congo, oza mu Ngala, oza mu Luba, oza mu Swahili, ozali mu Yaka. Hein? Puisque ba yaka nde bato baza kotombola pe ba makamniso oza mu yaka puisque ezalaka kofinga tsoko olingo fungula munoko na mboko ba kofunga kaka mu yaka. Ata oza mu yaka oya lali na mwasi mususu te atombola musapi. O azana makambo te atia musapi na likolo. Botika Félix tranquille. Vous êtes tous des imbéciles. Tous les hommes du Congo, vous êtes tous des imbéciles. Botika Félix tranquille. Toyokani, à bon attendeur, salut.